mabe. Oh mama, yamwana utimboka, kokoshina eni ni dolare. Ah, oya ya mukwele, mukwele. Mwana ya roi, oh mwana ya sa majesté. Kamono, afimiko. Banda maele, nana via buyayo, afimiko, tenta buyayo, bako paereti, mesora sebo, sola bisoto yenya. Eba soro mo, e kaka ba de tune mo ba kano. Bendele TV. S'abonner na Bendele TV, quoi qu'on bagarre ya Tintoko, quoi qu'on ben Michel Beloubou pas comme les autres, mon plus m'abidi, mon kala ça nous sera bien plaisir, on me dit souvent, et je n'étais pas noiré, on me répète, à mes sons à mon kwendo, je suis que le juif, à que parler de mariage, et que mon maison ayan, à que les poutres, à que la montagne, kana montagne. Yademoke tambula, yadireze, adamoke tambula, zambinda masimbamu, amatu wana unwe, Jereme, zambi kataba, Jereme. Et le réseau comme ça, siko, basali ma te voter baron ba bimipe. Basali 4 ans pour ba ça biso to telema ba lobate. Ba comprendre que tout comme na maponami. Et comme kaka lemba telema, limete telema. Andaka na bazaki wa. Ah na binani. Eh, kupi. Omoni ba député Congo. Ma mingi. Baza ba député moko baza ya profit. Makasi. Donc on attend so bazui, bakimi batiki petit peuple. So ba comprendre que faut ba renouveler bazongi pa na. Oh telema. Tandis na lemba ba wala. Vemo azali quartier na biso. Viens na biso ba to puta. Depuis quand va voter ma Akimi, armona après 4. Apparaît de votre correspondant député. Voilà la ta polo na na nzoto nanga. Na yebi ke okoya suko lukanga te photo ça no papier. Est-ce que moi na tout photo sur ma bateau n'est pas honorable. Benjamin Olondo. Olondo azali no député te ma sur ma bateau. Benjamin Olondo numéro de bimagi 300D. 300D. Ozomona trésor loi lomana. Numéro de pebi 1736. Au moins, on va député mais Marcel Dembo. Marcel Demboka. Donc cela veut dire Soka Zui. Soka Zui. Et nous sommes là, c'est la peine comédie politique. C'est ça, va nous faire ça. Chacha. Pas qui ça ça. Papa ngai kumona bebuna beba ta salité ya kisasa parce que na uti village ki kiorme kuisawa na moni bino en tout cas bolekinga le lote olandi alors mutwa meka kutu kusa avec un pesa mo mwati mamo sibuna mo va toujours na mwani ya papa zelana belo mwate ça va yaya Théo, fingila. Je t'expliquer pas na pila mukele. Nzambe na ngai. Comment il respecte au peso pour na papa ti. Aza père moi koli na bandai na botami na bandai. Yo uti mboka yaya. Papa, quand la respect n'a pesa parce que moi muninga n'a fait. Oh, la dire c'est technique. Je viens pas mon tapo les mains c'est qui. Point choco. Vous allez voir l'automne. Est-ce que vous allez respecter le verga? Vous allez respecter? Tu respectes ça. Ndani nini ndi kuna ngaya yie bilimo kana kufinga yie. Ezanze mfwa mesana yake na quartier ba. Papa, mubuge mena saka muveka ngemena se muna mutuna ni mwe mona boso. Mabana nga uko nga. Na ite mona matema. Yo kuna kwa bila na kundaka. Yo, bati na ode na quartier. Yo. Nani? Bati ndote.
Pardon, pesa-moi 2 minutes. Abunda la francophonie. Angabunda. Pesa-moi 2 minutes, pardon. omoni yo olengo ningisi mabe ngaso na mettre la bongo tengo na peso tela moni nga nini eninga Sima. nini eninga Sima. peto swa Kolo mawa pour la fatigue. Bopesa ye temps akende kodéshabiller après azungela bino d'accord kola mayele ya uti mboka aya Analizaki nde mangete ya kaya Analizaki nde bisasa bieza opele Mutu yaje makasi ya liboso abimeka kokusana. Mwana ke baba weka. chikicha Ajime. Ina me baba obi gobe weka mu. Yeyo. Patito, talo. Patito. Look, Yasam Kunku, le nécessaire yo tient une liste. Au na Dominica Misamu, le kabatu ya Dadi Kimberly. Au ye nani? Au na Inet. Au Inet, Ikoli, c'est belé, Morette Mbela, Motema Jambela. Parce belé de Moussa, comme on se y a na olukana coach on a 4. Comment c'est belé? Bonjour. Expliquez. Et ça l'a raté, man. Combien de fois mi bali babu parce que proposer Linda babala. Lingate. Au 4e mobile. Ah lingate pour nani. En fait ça a raison te. Alobi ka ko bala te to comprendre na âge. Hein? Na âge. Toi bandaki na nga komi suna ye. Ti na fanda lelo bo ça pour na ye. Hein, ils ont un sens te maman. Obi tito bena saka na rapport. Ya na nga ninga kufa. Asikela mwana mwasi amona baje. Ye tito na zana ne benda zana lelo ngama bena kanda zana tena ko bota mwa kwali. So ya na nga soka kitoko nyeso tena nzoto no sa pesa olinda. Il faut dire si la sanchasa. Comment ça ça ga? Anga yeba nzela ko leka ko na mutali bo balinga yeba place oleka. Vraiment. Comment la respecta kai? Mais oui. Ye moi na ajo baba na msumba baba so bote la papa la kata bota na nyeta ba sale ngolu abala kende yo ngita kenda okoma mo sta butu comme c'est mon temps de lui il se peut donc mais oui ouais c'est normal tes à la rater dès la bonne ça la programme mariage aba ya Dominica Misamu mariage mwana mtu sube na sala organisation so ya ngaboko ata décor on a défini comme dans tout ça organisation vraiment tala baninga bazokina ba tala baninga bazochamwe na ba ngama ke ngamboko te nazo tellement na tout ça ndoko no jere comme ça biso mbele to ya pa to yebe loko ni oyo ya zo oui mwana za ye mwana za biso nyo ndanga ya na ngabota ye na ye mwana za biso nyo sababu ya na biso mimese mite mais za mwana voilà et ça c'est quoi ça moi je rabino le bingo mwana tekuna en tout cas mais on ta musika na kale na zo chermi ya omoni mo kala pour okendete parce que on ba yaka bakenda ya pour okendete on peut pas bala et ça a sens kindo kite etiko amu kuse ko lo mo be tongo ba be ma tongo ala nzeme ya bi sa bêtise on va continuer ça on va c'est pas la bien on va te tozolo bate papa tozolo mutache musique ya bina wazati naza na pusa kobina te boto zape na esika kobina pe awa pe te ngape na boyi na boyi manako ya obina to yana psa saki na bina pe awa te na obinela nini yango misiki ni bonga bobeta onga ngena bina papa tozele ya note Linda sia komi mwasi mukolo mwasi munene modèle wana biso to yiba parents baboya ka so mwana 12e ya balabala aye webisa bino boko otika ngepa mobile boboyi
Linda si akomi mwasi mukolo munene modèle wana. Ona ke non na bêtise, si akoma omona ba période. Tina ko tangelo ke non akoma ko régler. Pozwa kimia na motema na yo. Ozala pas omona bolumbu Linda. Tika mwana bala. Ozo kanga ka elikamni. Elo nyozo kangela Linda. Mutu asabi misuki banda na mutu ti partout nzoto c'est comme esthétique. Moi su na balabala les synthétique. Yo zo kange kaka ozo kange okangele ni. Akoma koko ati. D'accord. Ya quartier iki alikuwa ngaile na bala ati. Ah bon attendez. Salut. Kwani pause. Hey, ya hapa zaina mgute. Boso na kimukolo ezo mabozo gêner ba to on gêner ba ni. D'accord. Mutinga kusolula kule komi ya kufinga. Busolula Ah, papa na ngaye. Te. Papa na ngaye. La kusolula les choses te. Entre vous. Sois. D'accord. OK. Ngai na bui mwana bala te. Qui est mon père? Entre guillemets, qui est mon père de cet enfant? C'est pas moi. Mais comment? Yo mozo comprendre français na yo. Mais oui. Pourquoi na moni omi tuni question répondre pe ka yo mo. D'accord. Asa mwana na ngai. So tangisi Linda. On za la penza para mo yolela na mukini. Na tangisi mwana na nga. Na salo na ko usala pa ko mandengo yo tangi nga barego. Urataki logo moko lati. Asa pe na lati. Na boise, na cahier de plutôt. C'est moi qui m'a né. Et ça binoute. Yo sali mama le, yo sali noko. Ce que problème na kati sokinga na ville décision isa nini alors. Na za la bref. Vina yo. Ya ba via Linda. Mwana zara ya côté moko te. Mwana zara ya batu nyonso. Ndikunanga nakenda kujoinga mna big secte na mbuka. Ayawo. Koso to sa. Ukumona yeye. Yende siko faza décision libala Linda. Nani? Mabidi. Mabidi. Ah, comment de roi wana? Oui ça, Mabidi. Ah. Oui ça. Comment on bé hein? Ah, on. Ya mama leki ya. Mama leki. Ya mama leki ya Linda. Ya Linda. Ya noko. Oh, noko. Ça va? Omoni motakina En tout cas. Mais Muna ndiayi en tout Besa ka mama cas. le mbote. Ya mama leki ya Linda. Ah, Ça ça va? déjà. Bon, Muna mamango. Mabidi. Mabidi. Oh. Ben, bon comprendre les gens puis la muke fonctionne Ya hein. mama leki. A spin to be done to be caused. Ça. Ah là là Bon. là. Tia boy papa. Papa na ngai. makolo na papa. Damu panza damu sérieux. Boni boy. Muke na On a dans les son te zo zikisaka yo awa. Nena besoin mona kanaso na mu. Nakende na Nakatu moi. mona mbita basi. Na mona nini? Nena kotala ngo. Oko regretter pourquoi la. Après vous t'allez comprendre les puis la main sur ta Mabidi. Et puis, tout va casser muke Ah, là. tu peux pas tu as dit afata musicien. Ake musicien kuna na boîte. Musicien c'est bon c'est pas musicien na kata famille. Ake. Mova musicien. Famille na biso te, famille na bango biso ya ya tia kufa. To elia makambo mwana ba iso Yoga yoga nani? te. Aza musicien. Omoni mutu apesaka question nzembo ya nani? Afiniko. Tente mwana ya roi. Oh mwana ya sa majesté. Kamunu afiniko. Banda maele. Nana via buyayo. Afiniko tente tenta buyayo. Te bako paereki. Mesora sebo. Papa limbisa biso to elia. E bazoro mo bono. E kakaba de tune mo ba kamo. Chon chon. Tikicha tikicha. E chon chon. Yenda obin sa ba filo no to na ozela. Ok. Eli bala. Sikoyo mushwa. Kambo somo. Ngande te o aboya. Wa wo yanda ni. Leki de bono papa nga. Afimiko. Mwana ya lwa. Oh mwana ya mama. Afimiko mama. Bana maele. Bana via buya. Bon, ok. Yani. Papa siko sere to so comprendre te nini no. Choza ngolomba. Afimiko kaka te. Problème izani. Soki vous continuez kuluba na kuyebisa kaka. Papa s'il te plaît citer ce to kende to reko to lire to la. Kasi vous continuez kutinda ye. Bon, alors problème izani ni yende na bengisaki ye. Yende muta kuzala. Mutima, mapanzo, makulu, maboko munoko, zolo suki, na mwana.
mobali na ye Mobali ya nani? Mobali ya nani? Mobali ya nani? Linda na mabidian. Ok, Sarah, ma musicien. Pardon. Ah oui, les accusations dans le makasi. Fali bazali. Héritier watana bazali. Bina fida zali ozana musala makasi. Wana na toke ku na ba musicien quartier te. Pour la quartier na propriété ba kolia yo déjà. On a mon autobus mato ibale mais simbité mazu ya papa va na ngamba. Mutu kula nkungana. Ayo bana kwa. Yonde zoba. Mutazawa na kwa to ba mazi. Na comprendre te bo pardon sunga biso nani. Yende kona yo. Osuye aye po ye abala linda. Wali bomi. Na bala linda. Bembena yo moko kusiba bango très impoli. Ibembi na yo. Yo kana ya bisa yo. Ngana bala linda. Tango ana mukongo na ye. Mabili. Na bala de alibanga. Linda. Bala linda ana na mukongo. Linda. Pana ye. Yama mona na bala ni buwe. Mabili. Ibembi na yo. Ibembi na yo no ibembi na mama. Yo moko. Ya yo moko. Tazonga selo pas on se respecter. Na yo moko sasa kindoki. Linda ni. Yo la sanga mwano. Linda ninyo. D'accord. Yakawa. Mwana ulu lende. Tela mana no. Ben soldat. Topi wandeka lelo mwana takuta ya umisa pia. Lelo mama le kina bino ye wana no kono ye. Tio yakina na iso ko likambo. Tio so ko bagande ngai pa na banguke na so buyo yo yana mibali. Kasi mibali na yo yeyo. Ngai yeyo. Oui oui. Ça va? Accepter le no se o panza di koni. Faible. Mwana o faible. Donc le temps va so na to tamona awuneli banozana mukongo na ozela si obimi na mokili tamona songa liko Osisa makambo na ke. so kusa Osisa nini? C'est bon. Est-ce que